Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Cornelia Luntadila. Moi, la télé, si, moi, si à Tata. De Grass Light et de Rayobot. Maman, balingana ba Rayobot. Boutique na banga li boso to bana. Ah, maman, banaka Grass Light et koma. Rayobot qui parate, puis to kangamba to somba su bilo na magasin te to tika la maman na ko bossa na binote. Place nga na bandela ki na Rayobot. Bo soutenir nga tambula ya ta Grass Light et tomwani na ndenge nini boutique Rayobot. Na prometa bino ke ekosila kate. To ba nozala nango ba fantasy bilamba ba robe ba chemise ba rouge lèvre yango yiti. Mama to kima ba magasin ba meilleur rouge lèvre na bino yango yo eye. Rouge lèvre oyo ata o tuti tata. Oh moi kusen to pesa na moi bisou. Oh moi point. Et vanda na mebo. Ba rouge lèvre ya vitamine, ya bien, eza ya l'huile te, ose takatakate. Awa, tozana ba sil na biso ya kabelo. Bokara sango oyo pa ya masia. D'ailleurs, mbote na bino ba abonné nyoso ya Ira Masiandoki. Mbote na bino batu nyoso ba osoma biloko na ngai. Oyo bo pesinga confiance ndenge penga na pesa bino confiance. Bozo ndima pe mama Irene na ba pub na ye bino mo bozo lo ba te. Ba pub eza lokuta te po. Tozo mo na ba tâche. Ba tentira mabe tozalaki na ngo ndenge nkolo asali tozo ndima. Voilà. Donc toza penza na ba meilleur produit. Bato bandima te alingi na yeka ngate alingi pe ba produit na ngate ezo ko engager c'est normal. Bato nyoso bako linga biso te na mukili. So ba nyoso balingi okomi ne yesu ba linga ki yete. C'est normal. Moi j'accepte bato ba linga biloko to ba linga ngote munamta na point de vue na yeme. O eza bien biloko ezala malamu. Pona ba santé ya pona biso neti ye aza ba rouge lèvres mo eza mat eza très bien eza ba vitamine pona ba lèvres na biso awa toye na ba sil na biso ya kabelo oko salele 10 à 15 fois non problème nango ezali tango zo longola yango na emballage nango singa moko eza na kati wana benda yango na malembe nyoso parce que singa wana mte ko permettre que o chakole te. Donc, si on pousse ka pembeni ya misu tak akole. Mais si on longoli singawana eko senga yo ocha kole. Ba rouge lèvre toza nango ya ba couleur ya ndenge na ndenge. Voilà. Awa toye na make-up moko Cornelie Make-up Grass Light. Cornelia. Je suis là. Make-up na biso na SPF 15. Ça veut dire maman tunenga elaxi nini na make-up. Ezali ambre solaire. Donc, ata moye te taka bino batu bozo kene Congo, biso batu zoana bete awa, soko kamati make-up oyo oche poudre, oko beta baluvambano te. Ye azo protéger yo contre baluvambano. Azali kaka pona ba fête, mais mutako chepe comme ça, azo kene fête, ezala obali, donc na composa ki yango penza pona ba mariage. Pour la anniversaire, pour la fête, olingo bima sans tache, propre, ozo qui ne pena nga ngebu. Alors, mutu pas ozo qui ne fête à quoi utiliser yango. Force nango, bo tuni ba mama ya Paris, bo tuni mama Irene, aroyeb sabino ba poudre o elengi nango ndenge zali. Voilà, awa aza double étage bibi. Batu ba somango pa na biso ba yebi ndenge zelengi. Aza na vitamine C na kati. Aza na vitamine E, aza na composition moko ya kitoko. Awa pe azali poudre na biso aromatique oto salelaka o atoke musala partout kokende. Na kikongo to kobenga ngo bio. Donc l'air nyonso yango na yango ko tia ozo matenti kitoko propre, c'est bon. Parce que ça ba poudre mususu to chaque jour te. Neti ye en tout cas ça poudre chaque jour te. Ba o nyonso ko kino ko tia chaque jour. Mais ngala tia ka poudre mingi soki na lingina bima to nazoki ni place moko pona obatela pe na koyi ko sala bombe ba poudre msupe ya musala ezalaka na yango. Alors awa toza na ba rouge lèvres toza vraiment ya ba marque toza na marque oyo donc toza au moins na 4 marques toza na oyo et puis toza na oyo couleur nyonso olingi ya rouge lèvres toza na yango ezali mat kitoko et puis bonne nouvelle nango eza nini toza na réduction ya 10% na biloko nyonso ya Rayobot
ezala omoni sandale, ezala omoni chaussure, ezala omoni sac, ezala omoni rouge à lèvres, ezala omoni cils, ezala omoni nini, toza na réduction ya 10%. Esalamaka kaka bongo na Grass Light na Rayobot. Nzamba lola apambola bino pe apambola ya Irene Masiandoki oyo andimela ngai pe kotia biloko na ngai epa na ye soyez béni. Nzamba kanisa yo pe libota na yo mobimba. Je suis là. Numéro de téléphone na solingo commandé za en Allemagne 0049 176 21 99 49 42. Même numéro wana ezapeka même numéro ya WhatsApp. Nalingi bino mingi, bisous.